avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Bote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona député ezaya mukolo mwa lelo tozali mercredi 26 juillet 2023. Trois grandes actualités. Il y a Liboso, directeur de cabinet à conseiller spécial. Il y a chef de l'État en matière de sécurité a raté l'IWA. Balinga et Babomae et pas Banani dans ce numéro de l'émission. Deuxième information. Jantiningo Bilambaka a porté plainte contre Godin Poi. Ata soki bazongisi yo makambolo baki na ngai okufuta. Deuxième information. Troisième information. Lobito Elsa Kibino na TikTok que Jean-Marc Kabunda abimité. Et pourquoi abimité? Dans ce numéro de l'émission Masolona Député. Et na ba détail mususu tokolobe la jeu de la francophonie na ba défi nango na ba difficulté nango na otomonaki. Mais na sokande to yambeli bino ba oyo to la kaki ko yambela bino, vous allez les voir. Ils vont venir ici. Ils vont s'exprimer. L'histoire du Congo s'écrira au Congo, pas avec les Congolais eux-mêmes. Toko kende lisu ko lukate batuba comme la biso histoire na biso mokonde toko komango à travers notre capacité d'engagement. Nous présentons encore une fois de plus nos condoléances les plus attristées. N'a capable dit Mankai qui a perdu sa chère épouse. Et lobby et kozala na salle oasis. Veillée mortière, salle oasis. Et en non loin l'église Shekina avant que au Katsama Anjili. Le capable est au Koutanawan. Le vendredi, ndeko kenekoti kaye place à Kopé Malibela. Na nécropole Ntele Bambou. Le capable, il faut être avec notre collègue parce que nous sommes une famille. Masolo na député. Voilà, nalingi tout échanger rapidement avant que Boyo Kamandou ke Kobeta awa parce que je vais appeler les valeurs, je vais appeler les gens. Vous allez sentir ba tout ce qui bazo mérité, te. Ba Congolais, Congolais na ba réserve on a nos basalités mais qui ont besoin de votre soutien, de votre appui pour que Bakomarouna. Bande Konanga, je commence par le dossier à province à Kinshasa. Il y a peu, l'Assemblée provinciale va voter qui motion contre leur président, Pasteur Godin Poi, Balobi Balongolier. Et moi, je suis passé, si je dis, en tout cas, beaucoup na mutambo. Paul Okolaye, à mon qui déjà avant, a que kozwa document et pas munganga ya repo et que Bossali Ango, à son absence, pendant qu'il avait déjà introduit les documents, la justice va casser ça. Et ça cassé. Mais quand la nouvelle arrive, la première réaction de députés provinciaux, Nalingi Batsé Labiso, réaction à des députés provinciaux par rapport à cette décision. Un problème, un sérieux problème de la justice congolaise. Alors que l'Assemblée provinciale n'est pas encore notifiée sur une prétendue réhabilitation du Godin Poi, mais c'est curieux. L'opinion est déjà saisie. L'opinion écrit déjà des tweets de part et d'autre. Et nous avons constaté, donc, parmi ces gens qui écrivent, il y a même l'un de ceux que nous indexons comme étant de ce réseau qui fait des intimidations, des trafics d'influence au nom du chef de l'État. Eh bien, nous allons affronter ces gens. Nous allons les dénoncer. Nous irons avec eux en justice. C'est bien connu. L'Assemblée provinciale n'a pas encore été signifiée par la Cour d'appel de la Gombe. Mais comment est-ce que les gens sont au courant?
les partis qui sont concernés ne sont pas signifiés, mais des individus. Et donc, vous comprenez, ce réseau-là est en train d'opérer. Merci. Mais la population n'arrive pas à comprendre. Merci, madame. J'ai dit, c'est fini. Merci. Nous ne sommes pas encore notifiés, mais il y a un certain réseau qui a déjà l'information. Depuis hier soir. Ce sont des manœuvres. Des manœuvres, nous connaissons. Nous l'avions dénoncé ici même. Et voilà, quelques jours après, ça se concrétise. Déjà qui na voie normale awa pour auti kozongisa epesi penza passe la population qui n'ose bâtir la bino motema ya liboso sengeli koyeba te cour d'appel azali na mpifo moko te ya koboya acte to pe résolution ezwami na kati na assemblée provinciale. Cour d'appel azali na mpifo wana te ezali lokola akoki mpe koboya nini ordre nini règlement de l'intérêt na biso ya koboya yango te ba acte tozwaka ba edi o tozwaka. Cour d'appel a une compétence wanate et puis ça melina yete ya liboso yangwana ya mibale to belela ki awa to belela ki ndoki to beza na bato bazali ko sala musala bazali ko tanga komba chef de l'état bango wana bazali ko loba ke bazali na mpifo ya ko yebisa ba juge bango bakata likamolo lenge basepeli mais to kamwe nano biso na assemblée provinciale tozala liboso ya bureau ya assemblée provinciale nano mokanda ya cour d'appel ya Gombe komia wate bango bayebaki yango lolenge nini ko banda lobi na butu bango bayebaki yango lolenge nini bo yebisa bango bo tuna bango bato wana tozomona même na kati na ba forum na biso ya assemblée baza ko koma bayebaki lolenge nini biso nan tozali notifié te tala mboka ndenge komi chef de l'état lobaki yango ki aza ko kamwa aza na pasi na motema na etambuseli na biso ya justice yango toza komona. Voilà. Balobi tolandi yango na réseaux sociaux biso toyoki yango te biso moko nanu tozwi yango te. Maintenant, j'ai réfléchissais hier. Je me disais, mais comment ils vont fonctionner? Godin Poui. En face, il y a de pité. Oh, balobi tolingi o lisusu te. Comment ça va se faire? Godin Poui a joué à l'intelligence. Pourquoi il a joué à l'intelligence? Pour totikali na session kamoko. Session ngo aneza session il y a campagne électorale. Ceux qui boye kozala oyo akena à gauche oyo akena à droite pendant que bozo tambola kana kacha justice wana il continue à être président de l'Assemblée provinciale ti mandat ekosila. Ti mandat ekosila. Parce que pour le moment tous les députés bazana en vacances parlementaires. Bokozonga na mois de septembre bino kozonga le 30 biso to kozonga le 15. Kolo babo banda goda sali boye campagne électorale bandi. Wana mutu na mutu azo linga koluka ndenge nini bakozongisa ye mutu akovandela ba motion lisusu azate. Et c'est parti. Mais quand la justice a cassé la déchéance, Jantini Ngobilambaka alobi jamais ngana kolemba te, ya lobananga kena sala ba compte parallèle, nazana ba gens fictif parce que na mitu ya ba congolais loko tikalinde yango wana. Le pasteur Godin Poya lobango na plateau oyo. Alobi nazo reproché na gouverneur ya ville na tunie mituna mi sa to répondre nga. Ya liboso. Ezana batu bazaji kosala na kimbuta. Alongola kala me babimisaka mbongo ya kofuta batu wana bazwaka mbongo wana te mbongo wana kendaka na poche ya batu. Aya ko ibisa biso. Godin Poyi alobi mutuna ya mibale na lobi na gouverneur na lobi ba compte fictif ba compte parallèle. Donc compte à l'état yangoyo. Mais bango basala ba compte ndenge na lobaki na bino makambo ezo salema awa na menkao. Na pont bascule. Donc okomana ke mbongo ba congolais bazo futa au lieu kota na compte ya l'état ezo kota na compte ya mutu privé. Deuxième élément yango wana. Ya question ya Godin Poyi. Alobaka ngwa. Ya misato alobi baye tangu bayoki ke na bandiko tuna bango baye lingai ba faux preuve. Bake ko falsifier ba bordero ya lokuta ba yelingai. Biloko misato aloba yango. Alobi aw. Tangu ebandi kuna mbala moko yeko bimela ko tepe ya Jekoko Mulumba. Toeki kuna o Jantini Ngobilambaka atindi batu babana kwa atake Kabuya babanda kwa atake Peter Kazadi na yekuna nazana ba ojo awa makambo zo Salem. Je me suis dit waouh.
Les Chinois ont besoin de quelque chose. Topesa kibinonyo se wana manda. Qu'est-ce que vous nous ramenez? Zando na biso eza wapi? École Kabinda eza wapi? Ndolo eza wapi? Les Chinois n'ont pas besoin ya makambu wana. Bazana posa ba mona dollar ekiti, batu bakolia fufu, wana bino bosali ba makambu nabi. Mais ça barde. Mais na makambu oyo godempo ya lobaki, nde gentini ngobila lobi jamais, ngai eza personnalité na ngai, ezwi ngai pe na kosila na nayo, akeko porter plainte pour diffamation contre godempo. Siko nazomi tuna siko scénario ndenge ko salim. Bango pe ba député provinciaux bazaka na ba immunité. Si oui bazaka na ba immunité. La procédure ya kolongola immunité ya godempo pour que balanda. Si tout président de l'Assemblée provinciale. Eko banda kan eko suka kan. C'est compliqué. Yango na kotali sakabino que bandeko. La politique ndenge komi ko salema aw. Eza compliqué. Lobi to vandi. Ba ebisi biso que on libère Jean-Marc Kabunda na sali même TikTok na confirmé. Après ye kobimate eza lokuta batunaende ba montaki loko wana yango ba pesi balobi ki azobima. Il n'y a aucun document jusque là. Il y a ko libérer Jean-Marc mais il est là bazo bunda pour la liberté provisoire naïe. Mais je vais poser la question quand même. Admettons que Jean-Marc Kabunda bimaki lobi. Bande konangai ya justice. Nazo tuna kaka bino mutun. Tokozala na mboka oyo kaka soki olamuki okangi mutu akena boloko. Avandi basambisa yete baloba na yelo komoko te ou expliquer biso ba congolais toko ko yebate ba makambu oyo okangelie bo ezate donc mbala moko botikie akoti na liberté. Maintenant quand vous accordez la liberté na batouan il faut boyebisa biso ke makambu to yebisa kibino sur mutuan ezaya lokuta ou bien ezaya solo mais suki boyi il n'y a pas de suite. On a vu. On a arrêté before. Makambu biso to yokaki sur before ezalaki quand même grave. Alinga chabo ma chef de l'État na ba Rwandais alinga cha salaboy toyoka makambu ebele na lobi toyoka makambu ebele mais na suka c'est la liberté. Mais liberté wana on n'explique pas aux Congolais que makambu wana bakosela kiye makambu wana ezalaki ya solo mais voilà la procédure ainsi de suite. Non, c'est la liberté. Donc, na minute oyo, tokomona pe mwanga chuchu, abimi na liberté. Sans que toyeba ke makambu azaji koloba ya ba soda, ya ba Rwandais, nyonso tu wana, ezawapi. Donc, je ne comprends alors rien. On a pris Franck Diongo Chamba. On l'a mené en prison. Tomoni ba vidéo bazola kisa munduki. Munduki wana babimisi ba lakisi mukanda nango. Mais na suka nango, il est mis en liberté. On ne nous dit pas pourquoi on l'a arrêté et pourquoi on l'a relâché. La suite pose problème na makambo. La suite pose problème. Je me pose la question, est-ce que ce sont les services qui arrêtent? Ceux qui ba service bakangi, batinda kamutu na prison ou bien ils passent par les instances habilitées à kotinda batu na prison? Et ceux qui ba leki bango, c'est ce qu'on appelle le juge naturel. Ceux qui batindi mutukuna et que vous relâchez la personne, nous devons quand même comprendre parce que, voilà ce que la loi dit. La justice est rendue au nom du peuple et exécutée au nom du chef de l'État. Biloko mibalewan. Mais awa to ebite bakangi mutu pona nini? Batiki mutu pona nini? Vous nous laissez dans un flou total. Et comme il kobima lokola théâtre. Maintenant, je me pose la question. Quand le chef de l'État dit que c'est la justice qui élève une nation,
Mais Nambo Cannabiso, la justice détruit. Vous ne sentez pas qu'il y a quelque chose. Et vous nous mettez en difficulté. Non. Il faut suivre dans l'émission. Ça nous met en difficulté. Politique Nambo Cannabiso, moi, quand je donne les informations, qu'est-ce que je ne reçois pas comme menace? Qu'est-ce que je ne reçois pas comme menace? Heureusement, naza blende oyo, ya blende oyo kaka. Mutu ayebaka yemoko ayebaka teke akufa toazaka na bomoy. C'est Congo pour lequel nous avons pris autant de risques. Vous pensez que nous allons nous taire comme ça? Je ne me tairai jamais. Si j'ai une information, je vais donner. Ce qui n'a moni keza yangote ndenge na ye kozonga ya Jean-Marc. Quand on me donne une information erronée, je reviens, je ne perds rien à l'obina binote. Et là, ma source m'a trompé. Comme je ne suis pas autorisé de dévoiler ma source, je vous donne cette information-là, je m'arrête là. Dans le cas de lobby, le plan d'élimination physique est bandé. Dans le bango avant, na moni bachelinga eloko moko na téléphone nangai nazaji koyeba te nazo mona kasi nyoko zo apparaître. Nzoka nde bazo surveiller kangai. Nzoka nde bazo surveiller na ba message nangai, na ba appel nangai, na nyonso nangai, bazo surveiller na mouvement nanga. Siko eloko ngo nazo meka kolongola, nazo longola te. Oyebi téléphone nango bana nanga nde mtu balakisa kanga. Même makambo ya YouTube ya TikTok. Ah. Ne mtu moko alobi ils sont en train de te surveiller. Na lobi nga ko surveiller nga ko lemba. Oyo nazalaka nango, je suis vrai. Ndengo mona kana lobaka na télévision boy na lobaka ndebo kaka na lobaka na téléphone ngai, ça ne sert à rien de passer le temps de me mettre sous écoute. Nyonso ngai na lobaka awa yangoyo. Yangoyo na lobaka. Vous passez votre temps comme ça. Quand j'ai dévoilé tout ça c'est quoi? Vous devez faire votre travail, monsieur. Quand M. Tambo vous a parlé, vous n'avez pas écouté. Faites votre travail. Je parlais de la réunion qui s'est tenue à Bruxelles. Je parlais de la réunion qui s'est tenue à Nord-Caroline, dans les États-Unis d'Amérique. Je parlais de plusieurs réunions qui s'étaient tenues ici. Batouba se renfermant à Pullman, je l'ai dit au mois de février. Na lobby, na rencontre à Showbiz, je parlais de ça. Je parlais d'autant de missions que les gens effectuaient vers Nairobi. Et personne qui m'écoutait. Bande konangai, la nuit du samedi à dimanche, Oyo, Eliki. Qu'est-ce qui se passe? Directeur de cabinet, il y a conseiller spécial et chef de l'État en matière de sécurité, Lisette. Azaki na musala, azo sala musala na ye, batu bakeba bandi ko inspecter ndaku na ye, bakei batali, o bazo sala bakena mutu ka to bungi, bazongi. Oh, militaire wana tuni bango garde da lobi, mais papa. Oh, eza place ya kobunga, bokomi ya kobunga bokoma ti aw. Wana comprendre que nzoka nde bato ba service ba yebaka. Makambo biso to yebaka te. Soki omoni mutu neti abunja soya epana yo, donc bazoya ko vérifier ce qui n'est ni makambo ba terme qu'on a utilisé, moi je ne sais pas. Bakei baye kozonga moko. Wana utaka musala des fois musala bandaka e banaka me sila ke banaka te. Aye kolongwa kuna en retard. A komi nanda ko soki 1h du matin. Koloba 3h batu wana baye. Massa se beta lokola na front. Quel était l'objectif? C'est d'assassiner Lisette Kabanga, la directrice de cabinet, il y a conseiller spécial, il y a chef de l'État en matière de sécurité. Donc, awa et komika kakoboma, décision. Ezaya koboma. Mais quand vous vous mettez à tuer, ça ce n'est plus la politique. Nana Kokufate, je suis en train de voir les gens qui sont en train de monter bas plan. Ceux qui n'ont pas si bien d'informations, nous ont gagné à Zanangwao. Beaucoup d'imate. Beaucoup d'imate. Des décisions. Et ça, dès que vous allez voir. Vous allez voir. Vous voyez. N'ajoute quelques éléments sur le décès de mon vieux. C'est bien ok ne senga. Source mon ko pesinga ba information mon ko boy. Est-ce que na lobi ke bobenga ngabo tunangai. Bobenga ngai te. Bobenga ngate. Bobenga ngate.
bino bosala ka musala na bino kuna bobenga te. Comment on pouvait enlever un de pitié en fonction enlever ce qui est babomie jusqu'à 8h bino ozoye bate que mutu wana a été assassiné. C'est quoi cette histoire là? Eliezer azolo bani bati batindelinga na mikanda na Assemblée nationale bazo senga autorisation na kende ko comparer nakoya ko comparaître Al Kamuni nakoya ko comparaître Al Kamuni ngai na lobby boy. Quand j'ai les informations, je donne les informations. Awa tango bokomi ko kanela ngai bozo kanela bolinyi osani bolinyi boba kisa likolo Chéribin okende bolinyi boba kisa balinga ki ba assassiner Lisette Kabanga oazali ko kamba cabinet ya conseiller spécial et chef de l'État en matière de sécurité. Ni tete professionnalisme ya bagarde nae po ba pesa ye batu moko soki oke kuna etali kaka yo moko. Voilà, tolingi toyamba sikoyo nalobi bino bozana mutema boyebi ke nazana ba information bolingi bosani bobakisa likolo ya Chéribin. Allez, sur ce plateau, les capables. Capable Bebeto à ma droite. Capable Jolie Déborah à ma gauche. Capable Django à ma droite. Capable Serge Matata à ma gauche. Ça va chauffer sur ce plateau. Allez. Bogoyoka, arme non conventionnelle. Théo Kibonye. Théo Kibonye Gotenini. À ma gauche, Didier Kiko à ma droite. Je vais recevoir ces 3. Bogoyoka, soyez calme, hein, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui s'est fait. Voilà. Les capables sont capables. Botala bangonan. Nalingi bino na régie bozolinga na nous 3 bamoni bango bilongi puis bozolinga 3 bamoni voilà et puis vous apprêtez les images pour ceux qui travaillent sur le terrain. Vous apprêtez lenga image à Serge Matata, image à Théo Kibonye, il y a Jolie Déborah. Voilà, d'abord les 3. Est-ce que vous pouvez commencer à m'illustrer quelques images avant que voilà les 3 autres. Les 3 autres sont là. Didier Kiko. Allez, Dango Kiwi. Allez, les Kiko étaient en train de... Ah, oui, c'est boni mikungu. Il y a mikungu, kuna danger. Mikungu est bien président. Allez, là, c'est qui? Ça, c'est Dango, là, nous sommes à Kikwit. Non, c'était chaud, ces jours-là. Donc, c'est là image, wana. Nalinga comment on a donc, c'est là image, wana. Voilà. C'était chaud. Aux hommes, on a le responsable. Un électorat, c'est un électorat. Voilà. Pesana nubana Kikwit mbote. Bana Kikwit mbote na beno kuna nyonso Pesa bango merci pour la détermination, l'engagement. Oui, effectivement, président. Bana Kikwit ba ipsa yenga soki na pomi awa. Bangonde balobaki na ipsa yo merci vraiment na ba risque nyonso oyo zwaki. Na nzela ti oyaki kotala bango na kati ya Kikwit baza vraiment reconnaissant nde balobaki soki na pomi awa nazanga kopesa yo merci te bino bo chancer il faut que tu sois capable Jolie Déborah na katikati il ne faut pas m'amener le ventre comme ça. Il faut être là, il faut savoir encadrer la maman. Je sais que ça va chauffer. Merci beaucoup. Allez, sur ce plateau Théo Kibonge, ça va? Oui, ça va bien. Yebisanga Boni Kimanteke. Non, Kimanteke est calme, na rythme toujours, il y a Bana Kimbaville quoi, donc Kimanteke ça bien. Kimbaville c'est-à-dire Kimanteke Kimbaville, donc le Romoro Kaka président. Voilà, je me rappelle, Mkolomo na kenda kuna bakabela ngulu hein. Ya munene ba matembe de banini. Là c'était Théo Kibonge qui est là et je crois
nous avons des jeunes. Ça, c'était le jour qu'on était descendu. Ouais, première descente. Oh, voilà. J'aime quand j'ai fait des descentes vers les capables. Ouais. Ça me fait du bien. J'aime ça. Allez. Théo Kibonge, nini memio na politique. Politique. Olembi chômage, lobby, bon, na kendepe, na komanani. Voilà, là, on m'avait donné. Voilà, matungulu. Et puis, le Konangayango, nationalité ici, là. Mais il fallait aussi m'ajouter. Voilà. Ça fait du bien. Voilà. Qu'est-ce qui amène Théo Kibonge en politique? Merci, capable président, pour la parole. Politique, tu es au salango pour tolembi chômage, mais tu es au la politique pour amener un plus na Mboka Congo. Et puis en particulier, comme il faut amener un plus na commune au Tovani, parce que tu es au la candidat provinciaux, il y a commune à Kimanteki. Comme on a des défis aux belé, il y a pour relever. Quand la 2006, tu as une élection. 2011 toki une élection ou toki na 2016 ou bien 2018 tozo mona penda changement te toza lokwa ba observateur ba joueur to banota lokwa ba réserve libanda to moni ke na liwo ezo kende boye soki to kainka maboko commune ezo risquer et disparaître yango moni tozo ki engagement au bana na ba asbel les amis de Théo Kibonge to travailler na ba entraide mutuelle to salma makamsu ya minene nde asbel ponaki kotinda biso to luka parti politique to ko kende pour autozolo balibanda et comme asiko le quoi joueur ozobeta na kati ya terrain nous monitor bana ba recherche to tamboli wana na ko salier pe capable Fofana parce que yim to orienta ki biso tant to comme na Itaga ya biso fo comme na adresse ya honorable na ndaku tant to comme na adresse ne to ju ba contact ya ASR arrive. Ah, yo ça déjà muto série ASR arrive. ASR arrive donc voilà donc to ASR na vision to komi donc to sala to ko sala to check quoi to pesi ba IDP ne to komi ndenge to komi awa pour te défendre ce que valablement commune na biso ki mateko ya ba Théo Kibonge nini etindi yo oyaka kana kati ASR parce que ASR ko pezo sale matin ezana bato ata soki oleki na yo te ko kende na cour constitutionnelle au coopérer au lekinayo toyebaka bato ya bakop et peut-être na seni yo ye koyana qu'est-ce qui vous a motivé ya koyana action commune pour la République? Action commune pour la République, nous sommes motivés par rapport ya ba valeur nango donc na ASR tozana ba valeur ebele oyo ezo motiver biso to kota na ASR par rapport non ya emblème nango kota la ba engrenage par rapport à parti politique mususu za na bato ba misali la ba coin na bango ba kana bango o ba se servaka bango na bango mais par contre biso na ASR wa toza na engrenage ya munene toza na engrenage ya muke toza na engrenage moyenne donc tout le monde est utile na kati ya ASR ozala mbongo ebele oza na classe moyenne ozala mobola awa na kati ya ASR oza na place na okati na ASR awa yango to mona ki ba parti mususu olio ke no koma na isolement non il faut toi na parti au baby ko considérer batu parti où ils en valeur aux ça la politique autrement où ils a ko servir et non ko se servir donc voilà ba valeur rwandais pousser se flatter biso to poussa na pe ba valeur rwanda d'accord mais Théo Kibonge la politique a besoin de l'argent mais ASR je vois encore les images de notre descente chez vous et kosangisa bato zo senga mbongo ko louer ba instrument zo senga mbongo mais à l'ASR on donne pas l'argent est-ce que vous on a que ok okota na parti moko kotiko se bloqué parce que kuna l'aribi magate non to koki ko se bloqué par rapport à vision au to moni na ASR et ça parti ezo prôner le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir o ezo prôner ba valeur ya makasi o to bi ke côté tozo kende nzamba ko sunga nyonso koleka bien to ça politique pour na profit moko boye songolo to pakala mais to ça politique pour na ko mema voix o bato ba ko tina biso to pourtant haut et puis to amener changement na classe politique na biso. Voilà. Bebeto, bonjour Bebeto. Bonjour allez le président. L'homme de Selembao. Bonjour. Pour ça moi mouké na micro wana. Voilà, c'est bon. Ça va? Ça va très bien capable le président. Boni Selembao. Vraiment Selembao est très bien bana Selembao va se payer ma casse ça va descendre souka pe totoko sala. Vraiment Selembao est qui toko na mpepa assez président. Est-ce que vous avez vraiment sûr que bana Selembao balingio parce que kuna ba candidat baza belé. Oyebi Selembao ezalaka lokola ba commune nini. Ezana ba commune oyo ezwa libabe na Kinshasa. Commune oyo ya mutu nyonso akoya eza lokola Selembao. Eza lokola Kisenso. Mutu nyonso akoya azomona côté ya bato babola bazange loko bazaba wapi.
Kuna pour que Akenako Sabango, ainsi de suite. En tout cas, ça, j'ai pitié quelque part. J'ai pitié. J'ai pitié. Et c'est aussi méchant. Voilà. Je ne vais pas. C'est l'emba ou bien. Ni ne zola qui ça, ni ne tindio que on s'engager dans la politique. Et puis, yo moko d'abord aux hommes sa chance ni. Bon, et là, quand liboso ça le président, tout élément qui m'a cassé na conduite la fondation nangai, fondation bébé to, auto ça to assistera plus ba maman veuve Selemba ou ba orphelin, ba orphelinat, tu auras plus na terrain. Total qui na commune Selemba ou et belé to pesa qui ba voix, baza bana Selemba ou tene ou tako loba awa et belé to pesa ba voix ba bi pas sa bana Selemba ou te. Mais à 100% la commune Selemba où tout le monde a 75 à 85% bah plus de travail manuel. Ils n'ont pas plus de travail intellectuel. Selemba où tout le monde a receveur, chauffeur, mimi bah travail manuel. Le travail manuel on est aussi un bateau bah les sikawana pour défendre bango. Bah tous a besoin bateau bah la pour équiper ma ramba na Selemba. Donc il y a un moni biso de télémi pour tout bundela vraiment bitumba na Selemba. Mais quand bunda bitumba na Selemba, bébé tout ça dépend aussi de où est-ce que vous alignez. Mais bitumba, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé? Parce que ACER, Action Commune pour la République, c'est un parti où ils ont un ministre, ils ont un toile. Pourquoi vous avez choisi là-bas? Pourquoi vous avez choisi ACER? Il y a liboso dans les gens qui est comme on a leader au Congolais, bana kin ba benga ka 207 donc charge à Congolais. Déjà Valero ndeko Eliezer azaranango biso nyonso tolobi ki azala guide na biso azala lumière na biso to kendene na élection ko toyebi ki ozamu ta ba principe ebele lobby discours to yela bana Selemba ou ezala te biso toza na pouvoir tokokosa bana Selemba ou te toko bundala bana Selemba ou neto mona rayo bundela ba na Assemblée nationale. Voilà. Allez, jolie Déborah. Poussa dans le micro. Yo va dans la commune. Na vandi na commune ya Selembao. Oh. Mais moi na Selembao yeyo. Bongo. Ngape maman Selembao. Siko wana ba ko voter na. T'as un problème ezalité, ne konanga Selembao ya za niveau provincial. Nga za niveau national, mais Selembao za ga biso. To simba maboko. Simba maboko donc ça va aller au Simba. C'est Simba qui. Siko na Selemba eloko nini tindi pe na politique. Oye kaka boye depuis boyoka lisolo ya $21,000. Wana binoni oso bolobi mbangu na $21,000. Ya ngonde makambo eza pona bongo te. Eza pona bongo te. Eza ka kotala ba makambo mosusu oyo eza kolelisa biso ba mama na kati ya Selembao. Mingi nga nazo tala nazo loba na vandi maman na mona bana ko botama ko kola ti lelo ba situation na bango penza ezo changer te na ko sala constat moko na kata Selembao mingi marginalisation ezali discrimination ezali mais ko utana nu na makanisi c'est-à-dire moto aza komi mona ye moko na nu azana valeur te aza pamba aza eloko te akoki ko avancer te Selembao ezozonga mingi nanu sima à cause nanu ya mentalité tozo kanisa ke toza eloko moko pamba toza commune moko ezonga sima bato bakofo basala kaka na se ya baninga nyonso eza nu bongo te. Par exemple soki naza kotala ba fille mère parce que ba boti bazu chance à mabala te chance okende liboso te alobi natikala sima nazonga sima chance na ngai ya vie esili na kosala su eloko moko te nga na libi bongo te naza kolukaka bango nazo solo na bango ngabi y a toujours un moyen ya ko réintégrer bango na société il y a toujours un moyen ya ko zonga ba formation soit na ba makamu susu ba banzela classe tondenge nini bazonga no d'abord mutu na bango ba miye bake moi c'est ça faible te naza na besoin ya basi wana nyonso po ete lobby bango ba kozala pe espoir ya Congo na biso ba mizonga simate ba mitika pamba te surtout bango côté mo banti valeur donc c'est un peu ça et le community biso de vandel na kati ya Selembao ko changer Selembao d'abord na côté ya mentalité
parce que soki na memi maputa na mimi polo na mimi bona pesi bana basi wana ba fille mère et soki na liputa mais na mutu atalati liputa ebi ka ngai mutu pamba na lati liputa nga mutu na ngai lo côté na lati liputa non nga na ko bisa bango que bazali bato baza faible te bazali makasi bazali toza biso nyonso ndenge moko na mibali to koki ko sala o mibali baza ko sala to koki ngana bango ko tombola selemba o ko changer selemba na biso na bango voilà ko tombola selemba ozo mi pe sa chance nini ozo mona ki bato bazo salelo confiance na selemba ou bien parce que na ki bébé to awa ndenga beti na zo mona neti yoza kuna te non yeka koya te na zapenza na kati ya mabela selemba ou na zape na kati ya bato na ngai naza ko échanger na bango naza na bango nazo yoka bango baza ko yoka ngai oui naza na chance ebele na kati wana ezaki mkoloni nazo mona bazo tiela biso image là c'était quand wana ezali ngai wana ezali carnaval o na salaki na kati ya Funa précisément na tronçon ya Selembao na Bumbu na kati wana donc nazali kotambola na communauté ya monene ya ba église des noirs ya tout Funa voilà c'est ça na église des noirs c'est ça oui ya Funa OK donc ba église des noirs ya Funa ezaki représenter na kati ya carnaval oyo na tambolaki donc carnaval oyo ezali bato ya kosomba na mbongo te bato ya kozwa te eza na base ya électorat na ngai penza oyo basimbi ngai oyo bazoyoka ngai oyo bazopesa ngai chance oyo bazondimela ngai oyo baponi ke nazala molobeli na bango na parlement mpe na mema mongongo na bango na parlement mpo makambo ebongwama na kati ya Selembao mpe na kati ya Funa wana komemela mongongo yango komema ezaya bana Selemba ou bien ya bato ya église des noirs ya bana non ya peuple non d'abord congolais mobimba oyo etalisami na kati ya district ya Funa onga nazali pe ya fief na ngai ya oyo ya Selembao parce que quand on parle des églises des noirs oyo le bazali base le temps makasi bazo soutenir na makasi ndenge wana mais baza peuple congolais na kati wana pe ba fille mère oyo nazolobela na obundelela baza na kati bato pe oyo baza na souci que lobi à venir na ye pe bongo makambo pe échanger oyo baza ko vivre ba injustice pe ya mboka oyo baza pe na kati wana c'est le peuple onga nazo viser nazo tande peuple oyo na kati likambo ezali kutu ya religion te likambo ezali ya peuple congolais esika nyonso azali esika so problème eza ko se poser toza ko landa pona ko pesa ba solution esika mituna ezali toza ko landa pona ko pesa ba réponse c'est le peuple congolais tozo viser peuple oyo na Funa peuple oyo na Selembao et voilà et pourquoi Aser opposer à Serre. Pourquoi? Parce que la politique, c'est aussi les moyens. Voilà. À la Serre, il n'y a pas l'argent. Comme ça, la politique, d'abord, tout ce qui est la liboso, n'est quoi que ça, là, yango. Nazanga ka parti politique, ya malamo, oyo ngai na koka ki koti abitambe. Tanyo so oyo le ka pona la politique. Mais ngonga o na yoki mongongo ya Serre. Tango epesi mbela. Na yeko répondre à mbela pourquoi? Parce que quand on profil ya Aser à présenter ngai na motivation ya Aser yemoko Aser le belingai que era moni nanu mboka na biso depuis même indépendance kino lelo assasio ya pays eza pena malamu te côté le niveau de vie ya bato et comme une sika oyo peuple congolais azozela te alors Aser ya se motiver qui abima comme parti politique aya comme réponse na ba question il y a peuple congolais aya comme alternative il y a ba problème ya peuple congolais aya comme la qui ça comme solution à ba problème et ben de ma kantenga bi voilà un parti wana na la motivation à partir Aser ko mimina kati na kati il y a profil na ye alobelinga que Aser ezali parti politique eza parti politique il y a Congo il y a ba congolais et ça mi pona Congo pona peuple congolais en général pepona politique en particulier pourquoi asali yango Aser alobi ke alien nan ko pona surnombre te il y a parti politique pour ça déjà belé liboso aye ko bakisa mate mais abina lo lenge na pourquoi aye ko présenter na peuple parti oyo ceux qui ont intégré ceux qui ont adhéré aye comme école à la kisao comment faire la politique autrement
na ndenge kolinga mboka na yo na ndenge kolinga prochaine na moninga na ozali pembeni wana ke ko rejoindre sikomba moko vision ya ACR lobby ke lobby nini servir et non c'est servir parce que oko servir ndenge nini moninga soki olingi na yete au monde oko sela moninga ne soko olingi yete il faut d'abord kolinga moninga ko approcher moninga ko sepela na ye. Oui, d'abord, il y a moi, nous, na kata vision, wana. Servir, non, c'est servir. Quand on a lingi moninga, oui, na sepeli na yo, na ko servir yo. Wana, c'est que Vani Sika na région, le président, le pouvoir de l'amour. Oh, c'est une doctrine, voire même, il y a ACR. Alors, doctrine à ACR, on a, il check na boulou na moutou. Et puis, le pouvoir de l'amour. Il y a une image, na wana carnaval. Na pesa batu mbongo te. Na pesa batu polo te. Na bimise lokote. Mais bato balandanga kaka bongo po na kitaka po botango ne bande so bolandi bandeli na sima no micro na so loba na lobela bango na talisi bango bolingo ba comprendre que maman oyo mbongo wapi mbongo tant tu eza na ngote mais bolingo memeli peuple congolais bolingo memeli funa bolingo sango po na selembao bato bazo landanga na se lokote sans mbongo voilà na so ko ba boye naso bimisa makambo minene na etali bolingo awa na lobi yebiseli bato balinga mboka na bango moninga linga ndeko na yo soko lingi ndeko na yo nde okosela la vision ya ACR aux servir et non se servir nde okofana na kata doctrine ya ACR aux le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir alors ngana na députation on a bon voir pourquoi na poni parti wana ACR. Donc et vandi singa na kati ya makambo minene yo so mona wana et puis ACR et c'est parti oyo ele ko lobelanga que ele ko telemela ba anti valeur o ngana boya kabanda kala bon non seulement ko telemela ba anti valeur mais ACR ko remplacer ba valeur na place ba anti valeur et voilà le parti qu'il me fallait on a zela uta kala ACR ndi non ça tire de partout là. Pour ça, un cadre comme celui-là, la possibilité et la volonté de servir. Un parti qui réveille les sentiments patriotiques. Allez, Django Kiwi. Capable président. Mwana Jikwit. Stoppé nan. Bébé. Olengi mbala moko yoki masasi nezo beta kota selemba wa obi vie o ameminga na terrain ya mabe na okokate bana selemba ba ebi mokonza selemba zaka moko ya selemba oyeyo donc ba ebi voilà ba ebi bango non mais oyoki quand même biloko nezo bima mais ba image yango na TV zo le 3e akita ezaki tombé na selemba plus de 600 maman ba yo ya ma 3e. Oui mais maman présenté attention capable jolie Déborah, pas seulement présenter le pourquoi de son engagement politique, mais le pourquoi de l'ACR. Effectivement. Mais ACR, président, tout ça va distance et belé. Le long de Selemba où tu commis plus de 18 quartiers, tout ça a plus de 11 cellules à Selemba, 11 cellules à ACR. Il y a parti non. Tu as 11 cellules qui est télémi, vision, drapeau et mati. Tout le monde est capable de chanter tongo midi pourquoi on a ba winze pour atteindre ça batuka mambo telemi assez tout le monde est capable de belé ba capable de matier na selemba ou ba telemeli pour na mambo assez le lobe capable de bisinga pa na selemba ou tout dans le terrain yo yeba kiete si na monga ba ko kansa ngiri na yo mona le selemba non mais quand même on sentir que na selemba ou yo bimi muke pona moni makolo ezo lenga yo tango azolo capable président na ba descendre sous la mine te ngana lobi nazolo ba o ngana moni quand même tango yo ki manduki ezo beta na mona ki okomi ko fina jango lobi est-ce que na ko bima na plateau les capables sont capables aza capable le roi ngai donc qui mieux en voilà nous sommes à Kikwit oui nous sommes à Kikwit là la régie va parler le même langage avec nous tout de suite. Capable Django, Yeb Sangaï. Oui, ça c'est Kikwit, j'aime ces images. J'aime ces images. Allez, Nine Tindio na politique. Capable président, naza fondateur ya groupe Moko, association Moko na sala kabetu sadisana.
esalaki un certain jour nayebisi bango ata toza 1000 personnes na kati ya association oyo tokosasortir te ezosenga ifo tokende kosadere na parti politique aser batuninga parti ya nani nga na bimea mwana kolo lupango babi eza nga na bieza na kabinda bongo siko nini ezotinda yo mpo okende kuna nga na bino natalaka ye deja banda kala na bana mais par rapport ya baintervention na ye par rapport ya maloba na ye ozosentir ke quelque chose eza wana soki tozeli kowumela eza kopola ezosenga tokende sikoyo bon ntango nasangisi association nga nayebisi bango ngai moko na kofuta mbongo mpo bino tu bosadere namoni bango mwala nga na bite kozela bino seke na kowumela nde nalungwaki mbala moko kabinda ye namemi petit frère capable fiston tosali adhésion na biso premier jour oyo bengisi échange patriotique na kabinda nake nasali sensibilisation nanga na niveau ya masina sans fil nayaka na soki na 5 dcc tabatu toye wana première fois nanga tant toye tosali échange patriotique mais malheureusement jour yango nasilisaki yango te parce que bakulu na wana bazalaki libanda tozalaki libanda ya kotelema dérangement ezalaki makasi ezalaki censé tozonga nde tozongaki mais koya na nga na ACR namonaki ke avec ACR changement ezali parce que depuis 1960 donc au komaka retard on s'est retrouvé libanda parce que na kabinda je dois vous informer pour ceux qui veulent venir participer ce samedi tous un échange patriotique ya kafu kabinda il faut venir à temps ceux qui ont 9h lokola tobandaka 9h juste tobandi okozala libanda c'est ce qu'il dit. Oui, au lobby depuis 1960. Depuis 1960, depuis tozwa indépendance, ozomona ke tozalaki bana mike toyo kobotama tozokola. Kutika jar ya batata mo boye basala politique ba fanda kaka wana ni engrenage wana ozomona. Engrenage o ya munene wana. Ya munene wana ozomona wana président. Batika biso ka moke depuis to fanda. Bazo kondisa biso encore davantage. Bazo kende ko fina biso bazo continuer ko fina biso. Alors pour ba engrenage wana minene baluka. Ezo senga biso eza mike o to baluka po bango pe ba baluka. Siko na retour na biso photo zwa ni photo zwa mai to zwa courant, to zwa mwa misala oyo ko permettre biso pe to vivre. Mais ba engrenage wana depuis ba fanda wana biso ka bango moko bazo zonga ka boy, bazo zonga ka boy. Mais po bango ba baluka il faut biso nde to baluka. Alors na mona ki ke non bangrenage wana tellement bafandi trop likolo yo moko oyo kolobango il faut changer la classe politique actuelle alors bako changer wana man bapapa na déjà basi be chouette yango biso to yambika loboko na yo poto longola bapapa na pouvoir biso ba jeune to meke mpe ko sala quelque chose pour le développement ya mboka na biso en plus na kikwit ndenge eza wana ba votaka 3 députés nationaux na 3 députés na ba votaka wana bayaka kocheze awa na Assemblée nationale okomona ke parmi ba intervention o ezo salama tomona ka intervention ya député moko o aza capable les restes wana bakoyaka bafandi peuple epesi bango bavoix baye awa bazosala mosala bazozwa mbongo wana mpona baintere na bango personnel tellement siko bayebi ke na kikwiti soki toke tokomemela bango polo tokomemela bango liputa na nsima bakovote biso moye baya kosalela misala mpona bana kikwiti eza te nde ifo tolongola mpe banti valeur wana tochange badepute wana tokochange bango na lolenge nini biso siko ntango tokende kikwiti toyebisi bana kikwiti toza na polo ya kopesa bino te toza mpe na mbongo ya kopesa bino te oyo azoyela polo afanda na ndako na ye biso awa ifo kochange na mentalité wana oyo bakotisa bino ya kala ya bambongo ya bapolo ya maputa biso na ACR eza te nasir ntango tokendaki kikwiti opesaki ngai mwa service ya renseignement oyo nakitaki na bango GPS na makesela mwana selemba oui tokitaki na bango ye kutu na kati ya kikwiti nga kutu nazomona na neti mopaya ye nde akomi ne mwana kikwiti nga kutu nazotalaka mais c'est comme ça yango wana président tanto komi kikwiti tosalaki oyo tokowaki kosala bana kikwiti bayambaki ACR na maboko ya kofungwama. Voilà, une question. Lelo soki oza élu outi kikwiti fraîchement
eloko ya liboso ozomona ke deke ngai bavote ngai eloko ya liboso na kobanda mpona peuple oyo ya Kikwit eza oyo eza eloko nini? Bon, député aza wana nanu mpona kotonga ponte, député aza wana nanu mpona kovote baloi, député aza wana nanu mpona kocontrôler gouvernement. Eloko oyo nga nakoki kosala mpona bana Kikwit soki bakomisi ngai député national lelo nakozala toujours proche na bango mpona koyoka oyo eza bapense na bango. Bapense na bango wana bakobanda opesa ngai yango nde tokobanda osalela yango de façon ke topartage. Nakozala mpe proche na bango mpona kosoutenir bango oyo eza baide na bango. Tala neti par rapport ya mikolo euti oleka bana Kikwit bazolela fo balobaki mpe natuna yango capable président par rapport ke omoni pa nani mikolo euti oleka basombaki babisi mpona kopartage na baétudiant nyonso ya Congo. Mais Trans Academia. Oui, babisi yango eza neti kaka ke baétudiant bazalaka na kati ya Kinshasa awa, mais baétudiant mpe baza na Kikwit nzela ezali ne fiske bisi moko bapesa bango mpe epermettre bango basepela mpe ke gouvernement eraisonne bango. Alors biso na Kikwit toboyi politique oyo bakomisa biso neti tokoma bavictime na sens nini, bakomisa biso neti toza baopposant ya chef de l'état mpo Kikwit edéveloppe te. Bana Kikwit mpe baboyi politique ya marque wana. Bana Kikwit baza ouvert donc baza ouvert. Voilà, Serge Matata. Approchez vers le micro, monsieur. Boni Funa. Funa ils sont calmes. Bendelanga nanu elongia Serge Matata. Funa ils sont bien. Makasi. Serge Matata. Président. Boni Aser na Funa. Aser ezo cartonné Makasi et surtout le quoi na ngamoro fédéral na kati ya Funa, donc Aser ezo beta commune nyonso. Wana ezaki mkoloni. Oyo eza mukolo oyo tokena o déposer candidature na biso na commune na Kalamu ezalaki samedi to yindisaki Makasi soko otali bien ezaka bana mikete ezaka ba maman na ba papa parce que biso na kati ya Aser to boyi makambo yake o ligue des jeunes, ligue des femmes te biso nyonso 60 moko ba capable. Moutouté aza extraordinaire. Biso nyonso sur le même pied d'égalité. Le roi président na biso approche à Moutou nyonso. Oyoza olingi ozala président a copé ce chance. Yangonde. Candidat pour nani? Merci beaucoup président, capable président. Dans un candidat na circonscription ya Funa ngai na lingi na koma député national bana Funa nyonso bapesa nga chance pona nini totali ba antivaleur eza ebele na kati ya Congo awa. Omona mutu lelo asangisi batu apesi bango ba 5000 ba 3000 ba 2000 francs. Te ngai bopesa nga chance bozwana numbongo yo bopesa nga chance. Oui, lobby ba voter ye abimi député. Abimi ministre azui bana bandeko na village abosani batu oyo babandaki kobeta maboko babanda kosala na élite abandi ko engager batu a famille na ye. Alors neti na temps oyo batu nyonso bazoyo kangai bolandela nanu batu wana o bakeye ko déposer candidature. Bazui ba premier suppliant na bango bazui kaka ba membre a famille. Est-ce que bato basala kalit ezaka ba première ba membre ya famille na bango. Donc ngai nazlingi na boma indice wana na kati ya Congo. Soki tozo sala lutte ensemble, tozo sala lutte pour na membre ya famille te, mais tozo sala lutte pour Congo et avancer. Serge Matata. Président. Pour nani oponi Aser? Aser d'abord parti mon côté oyo ko yebisa ngai ke nasa na carte ya parti mususu Aser yango oyo ngai nasa déjà na carte nanga yango oyo pona nini ya membre d'honneur en plus donc Aser ba carte oyo ekutaka cher Aser ne tombera jamais.
Acer ou jamais pour na matata président et loko esali ke ngai na kota na Acer en tout cas natali ba valeur oyo ezoloba na kata Acer pouvoir de l'amour na pouvoir de l'amour totali ke pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir totali ke il faut kozala à l'inverse ya ba oyo ba banda koloba ke bazan pouvoir de l'amour du pouvoir ba vandi na ba lutte ba vandi na ba mitu kaminene ba lingi ko misala ba esclave ya peuple te maintenant tali eloko wana na lobi il faut ngana kende na kota na Acer na somba pe carte je kotala lisusu likambo ya vision servir et non se servir ngai lelo soki na komi député il faut na landa eza kaka bantivaleur te eza lisusu likambo ya misala eza kaka kofanda kaka na bureau te misala eza ebele dernièrement toyoti osala opération na kati ya Acer ya bilanga d'abord bilanga ezosalema est-ce que mpona kosala mosala kokoma responsable il faut kofanda kaka na bureau te yango nde biso tolobi servir et non se servir il fallait to servir d'abord au peuple biso tomita na nsima nakokozala nalobi ngai naza nzala est-ce que bandeko wana basi balie mais soki totali awa ba prédécesseur bazo se servir bango moko awa za awa na Congo aye ko postuler mais soki atombe malade akokende na poto pour kende ko se soigner mais est-ce que na poto ezaka ba docteur extraordinaire pourquoi même la faculté de médecine existe ici au Congo tout nanano ba politicien wana bangonde balobi ke baza batu minene ba docteur à ça et là mais pourquoi yangonde loko esalinga ikete servir et non se servir na kata Acer en tout cas ngai faut na kota kuna pour na sala route ensemble biso tozalaka Serge Matata lingaka muto azoposer ba acte de bon sens lokola capable président Eliezer Ntambwe na yoki alo obimisi eloko moko esalinga bien makasi eloko wana eza nini izine ya balider donc lelo Serge Matata akomi mpe lider ngai mpe na bengi yo olingaka kaka baservir yo biso tolingaka kose servir te biso tolingaka koservir yaka na bengi yo na kati ya Acer Acer ne tombera jamais Serge Matata lelo oza député priorité na yo kozala nini eloko ya liboso omonaka ke ngai deke na leki député place na kobandela nde place o président ya liboso na ngai eza ko créer d'abord misala ezali mais bato akosala misala bazate na ndenge nini musala eza kaka ya kokende kosala musala kaka na bureau te mais bilanga oyo il fallait tozwa batracteur ekota tosala bilanga po bato basala nini balia tango tokozwa batracteur bato bakolona basa banyama te eza musala topesi déjà bana Congo ngai soki lelo na komi lisusu député je le répète ministre oya kozala nommé par ordonnance du chef de l'État ozwi mwasi na yo otiki na Assemblée nationale ozwi mwana na yo mwasi otiki na Sénat ozwi mwana mwasi parce que otindi oncle na yo tokozongisa yo na Assemblée nationale que le népotisme ne va pas régner ici au Congo. Fini la récréation. Serge Matata. Président. Ça tire de partout là. Vous suivez, ça c'est l'action commune pour la République. Théo Tiboni. Président. Bon, quand tu as ta famille, na yo na nini na esike za mabe. Bon, côté mutu na famille en soi, eza mabete. Donc mutu na famille oyo azana ba compétence na ye et puis aza capable. Stoppez na nwana. Didier Kikou, nous sommes là qui senso. Ah, Didier Kikou Zeigu Wakatulu. Oui. Vous avez bien? Ouais. Yo Didier tala na lingina ebisabino nga na banda presse na 2000 na radio na ye koleka na journal La Prospérité presse écrite na télévision na bandi télévision et pas Roger Lumbala
nakuta Didier Chikou aza déjà caméraman na télé. Didier Chikou commence par être caméraman. Didier Chikou aujourd'hui journaliste. Aucune politique ko sali. Olobika lokola ba vie nanga bazo kende nga pena mi bwaka. Ah, ndenge bato bazo bakoloba. Na ba groupe bakokomela ngai, bakoboka pima banga lolenge wana. Mais ngai naza muto na kwa kamina fumu kimbango. Na ebite likaliso ya ACR, Action Commune pour la République. Ba tout ça bazo kanga au hasard. Boyebi définition Kintwadi na Kikongo, Kintwadi. Elaxi unité. Travail, patriotisme. Eza bitumba mobimbe za vision o kimbanga zwaka. Yakana mogizi na eza komone za Kintwadi. Kintwadi. Eza ki lisanga bomoko to bunda polo biso ba noir to zwa démocratie à solo to zwa civilisation na biso moko. Donc sans autre définition à Kintwadi. Ozwa Action Commune pour la République. Na ngani na kwaya kana fumu kimbangu na zomona ba vision wana ezokokana. Alors na tali lit o na zanango na botami na commune Kisenso na koli na commune Kisenso Masiala numéro 16 bis ko quartier Sola commune de Kisenso na tali ba difficulté o ezla commune na ngai na tali vision na ngai na aser na me ko kaniti ifuna kendi malgré le bike to yebana na yo na nzela ya presse mais na tali vision bimi kati na yo ko croyez que le mususu po ba mususu balandaka na loyingi ko landaka na landa pona zo misona zo mite na tele vision mi kat na yo ngana ko ya na fumu kimbango mais vision mi kat na yo ko kana na vision on ngana landelaka ya fumu kimbango na bite na landa na nzela oyo na kende po yangonde libiki na biso ba noir ezali kata nzela oyo Action pour la République donc Kintwadi ezali yawo na moni action na moni patriotisme les bitumba oyo fumu kimbango atangisa kibiso atalisa kibiso yango na tali ba difficultés na commune na ngai to voter la 2016 2006 2011 2018 Kisenso ezana hôpital te tilelo Kisenso insécurité paille tilelo Kisenso maya malongeza la kate mais maya munene le kapa na biso sur le commune na jile melaka mai matete melaka mai le melaka mai ben mai njile et les gars la commune na biso biso mai ezala kate ozui na Kisenso ko zomona na hôpital malongeza te salle de fête malongeza lité soko to kufa na Kisenso ezala bato baza ba dignité oto benga ba député ba bourgmestre matanga ezala na matete soko azali fête ezala pina matete donc action nyo surtout ya bana Kisenso ya kana matete donc biso ko to na robota ko la pongi na robota bana esili c'est ça oyo to sala na commune Kisenso alors on a tel habité mais pas difficulté malgré que les ba ponami différent ba kuluti na ba leke ba député ba leke ba limite na bango ngapele ko baksa un coup de pouce na vision fumu kimbango accompagné nan de coléser tambo to kende to mekane ko sala moi changement muke et ba o ba kuluti na biso ba leke ba limite na bango to poussana to la bango vision o eza na kat na biso to la so ba na biso commune Kisenso ba na quartier de la paix Mujinga mission quartier Sola dingi parce que ngai mode naza boye naza mwana oyo teke o na fanda ki libanda ki stay naza mwana o papa na mama na nga balingani na commune Kisenso ba boti biso na commune Kisenso to yebi ba difficulté honorable masona député o zo le régner na kati ya commune na biso Kisenso na yebi place na ko simba pour na développement ba jeune nazo mona bandi ka beti ba kusola silemba aw na kiselemba ezala bande ko yo kaka ba recevoir ba duka ba benga ba mopao ndenge mo pra commune Kisenso ne intellectuel oh les autres bagages insécurité et battre record jaune rouge des biso to botami to tangi wana na institut bikang to tangi na mambo to tangi na école technique to tangi na complexe que les aiglons to tangi na Kintwadi to tangi wana honorable tout ça ba valeur tout ça monter de la sabat bazo di mape biso pourquoi pas to jouer yango to tsa yango to yena so façon na nzela Action Commune pour la République o ngana ko benga Kintwadi to yena ngo so commune Kisenso to la kisabande ko na biso votre vision les carnations de fumu kimbangu ya commune Kisenso yango bo talandi to ko kendele po lobby Kisenso longwa zone rouge et comme zone vert Chikuzeiko oui honorable
Est-ce que oyebi ke awa balobaka vérité? Oui, on aura vérité. Wapi okosi? Na oyo nyonso oti koloba. Okosi place. Kombo ngeza kikuzeiko. Kikuzeiko la kisi. Ba yebi yote. Wakatu le laksi balongola o déjà. Voilà, ça tire de partout là. Mais est-ce que oyebi ke awa bakosaka te? Mais olobi ke ba fait une nyonso na matete banini. Ah, là c'est qui? Oui, là c'est ouais. Échange patriotique. Échange patriotique na Moamba. Super. OK. Là c'est Action contre la République qui c'est sur Didier Kiko. Voilà, voilà la dérwandarisation des institutions. Voilà. C'est bien bon. Oyebi ke awa bakosaka te. Olobi ba fait nyonso na matete et banini na matete kun. Mais Nerombungu, il faut quand même le reconnaître. Fumwa banga moyo atonga une grande salle kuna pesa bato fele. Wana lobité. Oui, tant tu bete masolo bongo na maman na ye moko balela place ni. Maman na ye balela place ni. Muto otani kombo na ye maman na ye balela place ni. Papa na ye balela place ni. Po omona ke korea c'est yaté. Tango yo moko zolunga kombo bengi wana. Pona kotanga kombo wana te. Un chef coutumier vraiment. Osali matanga, okesala matanga okufeli na papa na maman okolela bona place mususu. Oza chef coutumier le lengeni. Un chef coutumier ndenga na zali boy. Sur le na kufi ba reconnaître na Lukengo donc village na ngai na osoma dali bulu na pa na kuna. Hein les rois, les mvande besingombe, aza face na yo ko loba na yo. Ba ko kunere pa na kuna na manzangungu na Lukengo chez moi. Ba ko lelanga ba koko na ngazalia papa na ngazalia wa nga ba kundinga yawo. Jamais matanga na yo osama na place musu. Jamais. Ba lela papa na yo wapi, maman ni ba lela yo wapi. La cité train. Allez, la commune matete. Allez, Didier Kikou, ça tire de partout ici. Didier Kikou, les loso qui va voter au député provincial. Okobandi la wapi. Priorité na yo. Priorité na ngai ezali d'abord na luka solution et le ko bengi mai kaka ya pambo ya commune Kisenso. Stop. Théo Kibonge, les loso qui va voter yo priorité na yo okobanda na nini. Priorité parce que attention nous descendons déjà. Priorité est dessert en eau potable et électricité. Et puis tu peux attaquer agriculture et élevage. Dans ce temps bokitaki au mona ki moi ba geste amical o yozo reflecter vision na biso. To yambaki yo na ngulu, to yambio na ndunda, to yambio na biloko zo la sakito sala kango déjà. Mbala sukali. Mbala sukali. Nazana ngo posa ti lelo encore. Et puis je vais encore renouveler. Au mona ki forage déjà na lupango zo servir ba tout donc to za ba vision na o zo luka moi coup de pouce mo boye pas comme ça to atteindre objectif na biso. Priorité. Merci, capable le président. Ouais. Prenez le micro. Les priorités, voilà. Une fois élu, interpeller tous les bourgmestres devant l'Assemblée provinciale, au fin de ces derniers puissent être des hommes de terrain à collaboration avec la police, qui est sous leur direction, dans le but de lutter contre la criminalité, l'insécurité et les embouteillages. Les lots dans ma commune à Bissotozouami. C'est les morts où on a problème d'insécurité. Homme de terrain bato totinda ki na assemblée provinciale. Yo na problème na ba bourgmestre apparemment. Capable président Moussa les Osalema te bourgmestre ça homme de terrain. Le lot on a ba quartier mususu quartier ba kota raté quartier ba nazo organiser tournoi ya bale. Mais ba jeune on va bisinga moyen to kota quartier on ezate pona kuluna. Mais le lot so bourgmestre ça homme de terrain. Akoya ko mona jeune ba oya na la police. La police a reçu la population et ko aider ba jeune wana nyoso makambo wana esila. Mais Moussa les osala maté pour ba bougumé ça baza ba homme de terrain te. Voilà, Serge Matata, Yona Sinatunio. Capable Jolie Déborah. Présente. Les loso qui va voter yo, la priorité. D'abord okobandela wapi, place okobandela. Nakobandela nanu. Poussana kota micro. Nakobandela nanu na funa en général et particulièrement na fief nanga. Okobanda na musala nini nani nakobanda nanu na encadrement ya bato ko encadrer nanu bato ko conscientiser bato pona na sali ba misala na bandi ko créer parce que biso to ba na aser biso to pesa misala te to ça ko créer misala bon tant na ko créer misala soki bato on a ko pesa misala bazan na mitu na ba antivaleur tondi na mitu bazana nuna makanisi ya malamu te tu bazana ida na kota na iba na kota na buka na bebisa to ko avancer te alors d'abord nanu ko sangisa bango eloko ya liboso pona ko zongisa bango na makanisi ya solo ya patriotisme voilà président.
Allez, ça tire de partout là. Nous voulons atterrir. Nous voulons atterrir. Awa nakati. Nous voulons atterrir, mais capable de bébé, tu seras beaucoup, mais on a aussi sur tout le monde, beaucoup, mais c'est beaucoup, mais c'est pas ça que les Mibeko. Parce que nous sommes qui sont sur Amazon, le c'est très capital. Bon, oui que beaucoup, mais c'est ça qui c'est sur Alobaka Batu. Ce que nous avons quand machette, tu besoin de machette. Azaki suspendu, azongi, awazongi, aye ko sala susu, eloko mususu susu asika. Que motonio surtout, moi surtout, oh alati robe, maboko zo monana, boka ngai. Alati pilote, sur le colozo monana, boka ngai. Asini mibeko moko zaka na kisenso. Na ebite mibeko na constitution za mboka soke zali, mibeko li kunzi mboka soke zali. Babuku messe na biso ya commune ya babuku messe nyonso ya général. Il faut aller na vote. Oui, déjà c'est président de la République. Oui, déjà c'est bon parce que élection, ceux qui sont capables, échange patriotique de ce samedi. J'attends tout le monde. Aux ambitions au déposa qui na députation nationale, il y a qu'à base nous allons évaluer après cette période. Candidat député provincial, Didier Kiko, Bongi Sakabatu. Ndenge bozoloba awa je vais contrôler ngamoko na kotala ba base na bino ndenge bokoyela na bango Teo Kibonye ozo kangai bokoya bawo memela kabiso jango yo na ebike oza double brassard a oza na bato na Kikwit na ozela bango eza pambate ko banda le 2 août ba candidature to ko déposer ezaka ya ba député provinciaux te eza pe ya ba conseillers municipaux. Ba conseillers municipaux bango ba ko voter ba bourgmestre atozolo bela makamba ba bourgmestre. Ce sont ces conseillers municipaux nde ba ko voter ba bourgmestre désormais ba bourgmestre ba ko nommer bango lisusu te kuluna soki akati o licheti yo pe kata papa ye. Alors c'est le moment de chercher comment le remplacer. Vous avez la possibilité bokoya ko rejoindre. Ah. Voilà, on va atterrir. Une question. Tata oyo abimisi likambo. Serge Matata lobi ngai na kotele mela soki oye. O mwasi nanga otiye a mwana nanga. Est-ce que za mabe ya kotia membre de la famille kozwaye kotia na musala to kotia suppléant? Réagissez joli bébé et joli Déborah, allez-y. Oui, merci papa et président. Ouais. Ngana koloba boye ezali mabete. Nazwa exemple ya ngamoko. Nga na ye Aser, na parti Aser, Ngamoko. Après kaka une semaine, na Congo libota na Ngamobimba. Baza na kati ya Aser. Lelo ongai nazali deuxième vice-présidente ya fédération Afuna. Mais moto oyo azali fédéral ya Funa, donc secrétaire général adjoint à Funa, chargé implantation na mobilisation. Moi na oyo ngai moko. Voilà. Bon, si on a dit moi na mudaza ko lutter ndengwa na kata Aser. Asa ko bunda na kata Aser. Atumi pes na kata base. Na tie supplément beza wapi. Mabeza wapi. Voilà. Didier Kiko, est-ce que Mabezali Mabe ezali. Ça va tirer maintenant. Mabe ezali te. Pour nini? Tant ozo zo moto yo, azana vision te. Makanisi lokola yo te. Otie botambola nzela moko. Ndeza mabe. Mais soki azana makanisi lenge moko na ibo kotambola nzela moko. Ezali mabe te, mais to lobite ke yo za na vision te. Voilà. To gérer qui déjà au monde comme la faiblesse. Au sein de maman comme ça ça. Hier a relevé non. Mais toza koloba awa que na kotisi belé a bato famille na kati ya Aser. O noko o tante o mwana kazi. Quand je parle de moi, c'est-à-dire à cause de la neveu, à cause de la petit cousin, à cause de la tonne de kata Aser. Bon, si quoi erga na yek na net ko postuler. Na luta kana bango. Ba yaka na échec patriotique. Ba effort de combat baza kotia. Parce qu'on nyoko na kata Aser comme tout capable, pas capable. Si quoi erga na postuler. Na bi kana su o suppléant. Ma beza wapi? Ma beza te capable de déborder. Voilà. On a qui contribuer le moko. Mais le sont tous un problème dans l'assemblée provinciale la biso. Et ça du fait que Ozomona, papa Moller a été voté, excusez, là autant à communiquer le président, tu voté double bon ça, président député national provincial. A qui siège pas moi en aïe. Moi en est là comme ministre. À quel ministre provincial la santé, siège on a tiré sur la Cyprien Moussoussou. Cyprien on a est-ce qu'ils ont partagé. To bazo kipe maramba na Selembao.
aza ministre santé selemba oyo nanga tozali ngungeke ezongi mai bamelaka sute mai bakoma melana wa mai forage et comment normal na voilà mais basipline est-ce que bazo aider mais naza kolobela likambo que bango nyonso baza na kati ya parti aser pe bazali bato ya mabele ya selembao baza kobunda pona selembao baza na kati ya parti aser est-ce qu'il faut seulement rejeter tous ces gens là kaka po que okoki kotia ta famille note comme suppléant okoki komema ta famille note pembeni na yo tant que vous partez de la même vision Maman Jolie oyebi dossier ya Willy non répondez-moi est-ce qu'il faut rejeter tous nos capables voilà oyebi dossier maman oyebi dossier ya Willy bakongana ça tire c'est comme ça quand nous voulons atterrir c'est bilan oyebi dossier ya Willy bakongana rien bakonga nini leka bazana nana Yoloba baza yana leki na yana leki na mwasi na bango makofe beta bebeta mate ebeta makofe tambola yango ne ba to yebi sikeza mabete mais il faut ko tala lolenge nini ko kosalela yango mais yango toza koloba yango awa nalobi que Botika nanu parce qu'elle est seule sur ce plateau je dois lui accorder autant de fois la parole président national nanga ya parti ACR monsieur Eliezer Tambwe a tellement quoi cher à l'obant en nyonso abi oza suspect so yo capable o ya kaka yo mo famille no même baba ça dératé mais biso to une mission ko adhérer famille na biso siko to zo bundana bango e na ACR e na ba fief e na ba district so comme il comme ya ko tia mutu ya ko tia libaya lobi ke bango te président même vision capable Jolie Deborah voilà yo kana nous sans ya mutuna est-ce que ça malamu pour autant de konayo premier suppliant dans tozo sala lit tolobi que to ya na base na siège président uti kolobao photo même ma base na biso est-ce que base wana totondi sakaba membre ya famille est-ce que tu peux faire une priorité d'un premier suppliant? Ça, ce sont des népotismes où on ne veut pas ici au Congo. Même pas ça. Le problème, c'est quoi? Tout le monde fait la liste. Attaquez, maman. Tout le monde fait la liste. Tout le monde fait une liste. Il ne faut pas que... Il faut placer la personne à la place qu'il faut. Vous allez partir siéger à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, président Eliezer Ntambwe, 2024, Dieu va faire grâce, il sera président de l'Assemblée nationale. Et nous aurons maintenant 4 ministères. On t'envoie au ministère, toi tu laisses ton frère député national. Quel sera le sort? Yabatu Oyo Basalina Yo, lit ensemble. Est-ce qu'il n'y a que les membres de la famille ou Basakaka prioritaire? Te président Eliezer, Tango Yoko Zala, président Assemblée nationale. Au Pikapona Iloko et Serge Matata qui sera député national. Donc le népotisme ne va pas prôner ici au Congo. Ne va pas dominer parce qu'ils ont détruit la société belée. Nazape contre Oli Kambowana que au continent na bokonzi bokonzi ozu kaka bato oya yo alibote ya makila obwaki ba emosusu bozo sala combat mais na vandi na réponse ya question o ezali mabeto malamo kotende kona yo comme suppléant to tambola na ye c'est ça na capable bolobi trop bozo tourner ka bisika moko to évoluer parce que to évoluer bozo tourner ka bisika moko to ko évoluer za malamu na lobi to lobi boye bozo tourner ka bisika moko to ko évoluer na makamususu tozolobela mingi ba retour ba retomber voilà ba retomber lelo na sample on peut exemple assemblée provinciale pour un candidat ya député provincial lelo na assemblée eso ka bitumba entre gouverneur na président actuel ozomona pour la nini ba député to vota bakenda ba ministre provinciaux ba ole la pe baza ba pays mais ba o ba tikeli ba ngona ba o jouer cop na ngona et comme cop anga ba tikeli nga suppléant kembi fort na marambo moi 3 mois tikali ngobila lobini na toko isa muto bakena ba mapona mina bango bako isi muto po ana besoin le contrôle so population a besoin net le honorable député national député ozo bakene doza la boyi na kisasa za na scandale that's why batu na kisasa doza na scandale ils la commune mo ke futa ka taxe tanga ba budget l'état commune ne peut que ça na 4 commune on est commune qui senso gouverneur a vu de kisasa atsema kolo kuna te gouverneur a vu de kisasa to retour na ye to za année à bilan pesa biso bilan ya commune qui senso ala to toilette mandala o ya sana qui senso
ezate. Mais à la télévision, bilan est positif. Bilan est positif, la commune Ngengir. Qui ça, c'est ça, commune Ngengir. Qui ça, c'est ça, commune Makala. Tu vois, mais si tu as un biso, ayant tout le monde qui sait, soit la biso, et les bonnes moko. Oh, yé, alors que Ngaïngo Bila, gouverneur Félix Sotel, on a cela yango. Moko. Ata toilette à mandala, la maison bisa. Ata pompe, il y a plastique, il y a 500 francs. Moutou à pompe, on a fongola. Oh, il y a la commune extension. Zéro. Président, je dois aussi répondre quand tu appelles bébé. Abi papa va retomber. Abo papa va retomber na konaboy. Yango biso na acer to landaka mo PPT. Biso na acer c'est pourquoi pour éviter ba retomber. To yé bandeni ko enseigner ba capable. Capable azala frère capable. Azala patriote il y a solo, alingamboka ya solo, azala l'amour du le pouvoir de l'amour nandenge ya solo et que lobby biso ba tienne sika à trahir té. Yango wana mama, yango wana vraiment est très important. Yango wana baba débat sur l'équipe bien, et l'équipe bien, ils ont joué des volets. C'est ça. Voler retient muto na ba compétence na ya za membre eza mabete. Mais au cas où ce que comme le roi moi kwanga moko boye. Oya ke atiki oya ya kawana za pena na vision mon côté. Yango wana na population. Yango wana capable. Mapudi nene. Mwana bandu ndatanga. Yango wana capable nazo féliciter bourgmestre ya commune Nzinda. Oya za Serge moi jeune garçon azo sala musala vraiment kitoko na ville ya Kikwit. Bisika oyo chez ezali. Ya Nzinda oyo wana tozalaki na ye aza jeune garçon azo sala musala ne vraiment kitoko. Alors nakosenga yeka merci à continuer au sala musala marqué wana na asi par rapport à événement oyo to sala ki organisation ya réconciliation ya deux camps ya kuluna o basala 4 ans bayoka na raté babundaka bakufaka mais biso to sala ki yango na jour moko bakuluna wana bayokana lelo bangambo wana ekoma ko kene ngambo wana bakoma ko lia donc o ndimate bisika na net ke bakuluna bazala bisika wana grâce ya voilà il en est fini émission ici. Émission c'est honorable. Il faut faire un débat. Tout ça a besoin de débat. Débat, il faut Mutumoko Yawa. 5 ans, il y a André Kimbuta. 5 ans, il y a Châtelain Gobila. La commune qui s'est 5 ans, on va aller. Pour pas demander dans ce 5 ans. Didier qui demande le débat. Il y a 5 ans. Les ablos rebelles, tu as un débat, tu as ça. On a un tu as ça pour na Kimanteke. Tu as sengi bana Kimanteke, basa toujours serein. Tu as travaillé pour na bango. Et puis tu as vu que l'on est à. Il faut que éviter bango échange patriotique. Voilà. Joli Déborah. Winga na sengi plus na basi ba maman. To zonga simate. To se discriminer te. Toko ko agir ne mibali baza ko agir toko ko loba ndenge mibali baza ko loba toko ko sala lokola bango yo moko tie bango mal à l'aise na plateau ba mafuna to zonga simate donc to tia mutu quand to tia mutu funa eza biso ko soutenir capable na bino Joli Déborah Mwanza Makambo candidate na députation nationale à funa ko bossa te qui c'est toujours likolo qui voilà OK ngai na sengi bana funa mikolo to timbeli bana funa bolala te bawo nyonso bazosala ba descente balatisi bino ba polo botu na nanu premier suppléant na deuxième suppléant na yo aza nani par rapport à famille parce que tokoki ovandisi biso des habitants famille e banda kaka bazala kaka na luxe moko bazokumba ba mituka bien ba wana baza bakoba na bino te bana funa surtout Kimbangu de base botimbele loko wana soki muto aye botu na ye premier suppléant na yo aza nani ya ekolo nini. Allez, une salutation particulière au pasteur Jules Kibonye qui nous suit en direct de la France et aussi à Bibi Biléo qui nous suit en direct de la Belgique. Ce sont nos capables candidats. Ils sont en déplacement, ils ne sont pas là, mais ils seront là. Une salutation particulière à Genèse Kaloume qui venait de retourner après un bref séjour en dehors du pays. Elle a fait, je crois, 5 jours. Elle est là. Vous allez la recevoir sur ce plateau. Oublier, maman secrétaire générale de Sophie Kakoudi. Salutations particulières à toi Marie-France Kabongo Yowa. Ah, ce sont nos candidats. Ils ne pouvaient que saluer la secrétaire SG. générale. Les générales, Sophie Kakoudi. Maman capable Joli Déborah vous dit bah maman bozonga simate à la 7
tozana mwasi mobali la secrétaire générale Sophie Kakuti. Très bien. Je ne vous en faites pas. Général. Ne vous en faites pas. La femme a une bonne place. Yango moni awa. Ce qui botali maloba na pesi na jolie Déborah parce que ba mone la yete. Ba mone la yete. Allez, un petit mot. Un petit mot pour terminer. Ngai na koyebisa bana kikwiti boye. Bana ki 3, bana ndeke Zulu, bana Nzinda, bana Cité, bana ya kikwiti 5. Bozela ngai capable Django Nkiwi azoya. Mesongisa bende be kingila munu. Muge puisa be voter sana polo V, sana di puta V, turu ya makamu fu beti changer yo, bana kikwiti 5, bana Nzinda, bana Cité, bana kikwide, bana Malawi, candidat na beno ke kwisa pana tura e bokaba di bungu tulu 0 di bungu tulu. Voilà. Malobalanga esuke ezala lelo so ba poni biso na commune ya Silembao toko envisager nano ya liboso. Réglementation, il y a ba profession locale, ba chauffeur, ba receveur, ba domestique des maisons. Du fait que la majorité de nos concitoyens, c'est les Mao, évoluant dans le domaine de travail manuel, c'est-à-dire des lois relatives à leur prise en charge à tous les niveaux. Donc toko bunda pona bango po biso na Selemba ba maman ba lamka 5h ba ke misala ndako ba jeune ba lamka 5h ke ko bula na 207 mais ko bula pe na 207 receveur à la salaire te à la assurance te mais le loso qui to komi esika wana toko bunda pona bango. Voilà, l'idée qui tu places juste un petit mot et puis l'émission est finie. OK, ande ko tu ba kolanda biso donc maman obi ke papa maman na handicapé maman na azaka handicapé physique ba. Ah OK. Ah, ça surprise hein. Tant que ça sera handicapé, on a ça ba il va payer en place là. Ne ba beki. Didier ngape na za orphelin. Tangu yoke na kolupa ba orphelin wana yakape ko tikelanga. Orphelin il papa akufa maman akufa. Je suis orphelin de père et de mère. Ah, il va ça mon handicapé. Et là moi na handicapé, il y a commune qui senso représentant légal ya bangunza nyo surtout la jeunesse. Biso to sala moni un jour hein fumukimba le baka bilenge ne bando sakola et puis on sala bikamusi bilenge yango biso yeyo to ye na vision ya solo so pour la commune kisenso alors bande konanga ba camarade nga nyos tout ya commune kisenso kikuzei ko Didier yeyo mwana ya institut bikanga mwana ya veni masiala quartier sola bo chai maboko bo sambela pona ye tatanza memokeli o afumukimbango. Merci Amos Loubaki, messieurs, vous devez arrêter. Fini l'émission. Boebi que Ezalaka et Sengo, ce que vous avez constaté là, c'est là, c'est Lobi Boyambaki équipe Moussous, les Lobozana équipe Moussous, Lobi Bokozalana équipe Moussous. Capable j'ai tout au raté les lots. Demain nous vous attendons. Capable Thérèse, nous vous attendons. Papi et Dimbu, nous vous attendons. Tozo Zela capable Mathieu Kanyama. Il faut Kozalazala Awa. On va compléter. On va compléter d'autres personnes. On reconnaît un bon leader dans ce qui fait grand son entourage. Je suis content. Tant on a mon Didier Kikwazoloba. Parce que tant que vous koli sabana, vous sentez vraiment que moi nazo kola. Vous êtes fiers. C'est ça aussi la grandeur. Vous sentez là la nouvelle génération. Tant que Aser Bazolo Banabino Toko Pesabino, la nouvelle race de députés. La SER, l'usine de fabrication des leaders. Toujours. Aser chaud. Tokobangisa. Aser ne tombera jamais. Aser Libanga. Oh oui, nous sommes capables. Oui, nous sommes unis. Oui, nous sommes la nation. Oh oui, nous sommes capables. Oui, nous sommes unis. Oui, nous sommes la nation. Voilà. Merci beaucoup. Il en est fini. Pour la cause ambiance, il ne faut pas que le porteur des mallettes. Il faut éviter. À la serre, l'obipé ou à la leader. Allez, ce samedi, n'oubliez pas. Demain, tozana matanga ya capable. Nabiso a koufeli mwasi. Il faut tozala na salle oasis tokolala wana. Vendredi toko kende ko accompagner nzoto ti na cimetière. Na
nécropole Ntsele Bambou. Kuna tokende kotika nzoto na ye le samedi. Comment partir il y a 7 heures pour na ozo place? Il y a bien. On va se voir. Merci. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire.